c'était pour nakuma bita kama tu pi basin pi na finga kate na zonga sabato Mike balengo le savoir yo on doit vérité mais toute vérité n'est pas bonne mais le baga vérité vérité notre bobo c'est ça na pi basin lelo na da jeter ne ba to bitela ngo la kuta place moi ça débat na qui pèse dans la relation des pi basin dans le monde de la musique qui est là vers alors j'ai monté la place comme tout Abunda déjà ça la déjà quoi yi azaki responsable suma pe baninga abantu balanda matolo déjà nga na bité bana matolo comment on monte lui comment ça va y passer n'importe comment on va la télé la télé ba mo la finga papa na ba na et sa propriété sur ça à 19 ans voilà ba na 15 ans ba 12 ans ba mo na finga papa na bango mais ce qui est beau aussi pour matolo wana ezaki yo ndozo inventé. Ces derniers étaient musiciens zoliana matolo il faut toler pour producteur ba producteur bazate ba mécène maloma na kipesa bazate musicien patanga musicien patanga azala maboko na makolo akubite ko kende pe ko tourete asupe mbongo saki abita matolo c'est ça aussi on n'a pas on zoloba et ça aussi de la moko orienté bandeko ozo penser un jour ma otsika la président ya race ba musique na bino pour gérer les leaders. La benga baya tout ça l'association, tout ça l'amical moi la mission qui fait tout dans la chance, c'est vraiment deux on pousse gouverneur à côté sur la réunion. Après ça biso ba coordonner côté soirée. La benga baya ndamba tout ça la réunion. On n'a pas pu baser jamais. Mais on tout comme des initiatives après le but de c'est ça aussi. Zamba mona na ndenge ina viaka koleka mission farafa na bandi confiance le skali vexo TV le scola kuna yebo likango ni susi ngelo tous en a des vexo ko eza vexo internet tu tsana vexo local na no ya vie koleka na farafa na no vérité na les émissions mais dans des alagati na les émissions dans les alagati le souci na na on a la pongia bien pour samba ya kolobela te mutu ase eloka bien asa eloka bien ngai nazokumisa yo nano po yebi sinene ekulweshi nde bitu ya tuzen soli mandeza makasi yo yena bakosino ngano bakafanga ngai yokimaka bani elamba etola tangoka mpona kouvrir nzoto mais il a frappé image pour tout bato c'est bien plus passé quand même baza bien samba pe baza bien donc toyaka na ba innovation toyaka na biloko moko te eyela biso moninga boye nga na sala boye mais mutu asali boye akomde continue kosala nini ngai susi ngeza bana kipesa sumba moto velo na misi ebi bakosomba voilà date ya lelo kanga yango nsima mpe baza bakosomba. Voilà, merci beaucoup, merci na bandeko tout vous allez connecter, vous allez connecter, vous allez belé makasi na Angola, Gina Makola Zawana na France, Noé Pacheco, Solange Mambi, Sol Ma TV officiel donc bandeko tant vous allez s'abonner na PC News passe aussi na Sol Ma TV officiel Solange Mambi Zawana. Brielle Ndongala moto moko bien la réserve mondiale awa coronavirus ezobeta na suka nango il faut to kimele pa na yo Brielle Ndongala olela ya ligne tozonga ki déjà ligne partager bomba secret ya kimpese news yo mo te yebisa pe moninga s'abonner et ça la bien makasi depuis bazin ko to mo ki no so dans la suka bana poto batala ki bilé bana poto batala ki belé appela ki pesi ba utala yo et ça la bien moi quelques dédicaces pour pisi ba message moi au sujet ça profond et ça vous plaisir makasi bon toujours nga la soda ya musique ndeka tulibaka mama na kibosa tuna ya mama Maria mama na Yesu na mona kanzambe na bikolo mama tumbaka wana se soke ngenga ndesi yo mangana libumu na yo mama yo komisanga moto bato bakoma kokamwanga mama bato nyonso bakoma kosetela na ngai mama Clara koilwa kulwa kutusha mutu ashi ya pibaze mama Elize makuntima mama ya bana nanga mama Elize makuntima donc naimela mini ba mama lelo tonzambi nde ba mama bino nde bazambe ya se yawa ebitina tinda biso ebana bino
Yahweh ayebi tina atinda biso pa ba mama to respectera ba mama. Ba mama nyos ba monde mbote na bino ki bazin yeyo na dajete na sukisi ba misendo sa mboka te na ya ko combattre kaka kita ya mboka ça la pesu ça bana libanda message ni ezaka ba mbote et surtout bana kipesi ya libanda ba mbote mingi ba masala ba déclarant lufu ne tombera jamais ba mbote DJ Samba pour na ma message suka bato balinga pi bazin numéro ya mwana ba contacter ko na bandela mususu 089 ya ndinga Congo 16 33 114 na ndinga libanda plus 243 89 16 33 114 ou alingi komona pi bazin ayoka pi bazin asolana pi bazin numéro de numéro ya mwana koloba mingi ezongisa pe sima. Merci pour la bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Merci na bandeko tout bozalaki connecté branché na Kimpese News TV. Conditions à moko abonné. Tous abonnés belé pour bilengia Kimpese News TV. Et souka na biso mongote c'est partager bandeko bozalaki tellement belé en ligne. Je suis sur le signalenga le bisol ma TV sonage mambia zalaki wana. Brielle Ndongala moto moko bien la réserve mondiale azalaki wana Noé Pacheco Yandroit les Mbaki en direct des États-Unis pourquoi pas suna ye moko le fondé de Moniz merci mingi na profate ko dileza ki sima caméra puis aussi Zulu ya sunga biso ko mona biso na monde entier mbote na michuri ya ba l'éclairer fula mpungu na peksa yo ko fula mpungu te au fuli au monde ba chroniquer meke migende ba ju vertige donc mbote na bande ko tuba zalaki connecté bokota la biso na chaîne na biso lokala wa RTZ mbote na mokonzi Gilengo ma DPDT bande ko tuba za na RTZ wana mbote na bango merci na ba kolo espace ya propre VIP ba bonzela ki biso ngo ou espace pour les shows bar resto hôtel boîte de nuit nyos na kacha donc ba séjour na yo na Kimpese ko hésiter te ko beta tour wa ko sala bien mbote belé na DJ Serge yende gérer cadre wa ki toko yenda bonzela ki bisongo donc ni na lobaki biso to comme na ba condition ya bien na monde na tsika to bozeza grâce à prophète ko dire puis Zulu yazala ka mingi alene botika la connecter pour s'abonner belé na Kimpese News au courant semaine déjà to webisa bino nani to kozala na dimanche ko ya bonne fête et puis bye bye.